bato bazolela na sebe pena nde na moni bino lelo toleli na bino donc bino boleli biso. Juste na okoba pa ya Kofi, mes condoléances et puis ezanzela bisonyo surtout lelo mama ke lebe ekozala nga to ekozala ye to ekozala yo juste to uta mabele to kozonga mabele. Merci, merci. Asa vraiment aimé partout au baba onyo Suzana ba kombo na boka oyo basali matanga Teko kabola mawa pa Kofi ndenge ezala kaka wa kufia za mama na biso. Superposé même Kwadrakoraman, la vitrine de la musique congolaise, la vitrine de la musique africaine. Alors ça de suite parce que tu es la Coco, biso to benge Coco. Maman Ami Azalaki kaka maman ya Kofi Olomide, c'était la maman de tout le monde. Kadi ma double poche alubi na ngaka États-Unis faut se périr sabat na yambi pour matanga mama mi ya on toche maboko ofele toche ta moko ofele eza ofele ko lia ofele comme le ofele ta pesa ona ofele kazo matanga ya mama mi vera mba fe na biso ada mitise mo Kongo lingaka mi to tkala na vie moko yana mukolo. Côté la ngana pesa ka Kofi courage kaka ezanzela biso nyonso et puis azaki mama ba nebele aza mama oto sakana na mingi. Mes condoléances na famille ya Gwepa, la famille ya papa na Kofi Olomide. Aza mama na biso nyonso surtout voilà tanga kufi photo lukato sala eloko moko boye pona kolela ye. Oh bilili ya boye na kozwa wapi ngayo bravo Angola utma hora yangonde esangisi makambo bafiti bajalou bakoti likambo ya ngara yo bravo est-ce que bakokoka jamais shusha limere mama tala likambo oyo ekomi pasi bato balingi nde bakabola yo na bravo babi bravo bravo nde en tout cas masolo bilili soko zaki otengama bravo zong surtout droit quoi bobika utima ora donc mingi lo bezate donc tout ça lelo ekoti lelo ezate ko zela donc talakaka et puis botu na sango oyo et pas docteur Luzoa Dio arobisa bino makambu ya monaka quoi des zamba toujours même moral tous ensemble biso tu na sima bravo quoi utuma ora. Bonsoir à
tous et bonne nuit à tous. Il y a émission à Bino Conseil les 10 heures pour mon chalimer comme d'habitude le lobo moningai awa babi toujours en noir babi to lela na ba o bazo lela yango bisope équipe yango la haute maora mobiba tokiti ana kimbangu e pa wapina staff esplanade ya kadi kadima bokete to ekolela toujours mama mia babi mama mopa mokonzi o botela biso artiste munene ya mboka Congo yango biso pe na Angola atolobi to kotika bongo te yango tozolela vraiment mama mi grâce toujours ya katima tozana na ba leader na biso comme Junior Fila et tozana confrère na ngana comme ya nom du premier et pourquoi pas tozana toujours na staff mobimba tozana John tozana na mama na biso États-Unis maboke et merci mingi na ba ono so ba lingaka biso bomo na pena ndenge ni tozolela parce que balobi makama matanga oyo babi bobo konza sinikaki abi bakolela lela mama na par-ci par-là te as artiste munene biso beto kotika ba mamwe le kabote tellement artiste soit spécial bana Congo bana Angola partout dans le monde dans to baki makambu o il peut les lama chez katika tima tozawana la présence ya miet cheke tozawana la présence ya bakebele baza kata salle ba artiste et comédien na biso be babi ba rotika bongo te ba ekolela na biso longo babi ça se passe toujours comme ça ici chez Kadika Dima merci na ba on babi ça biso confiance et maman d'être de Londres pourquoi pas Bernard Bissal tozolela toujours ensemble Bikatungu tozolela ensemble Rive Konobe tozolela toujours ensemble parce que makam ezo le kakuna biso be en Angola tozolela mama mi mama Oatiki alors on te présenter ba sincère condoléances à toute la famille Kofi Olomide to la vraiment ndenge nini lelo dai na biso zo le kana ndenge ya Angola biso pe tozolela kaka merci on se retrouve merci. Wakanda tous. Wakanda tous. C'est vrai que Samani Awa, Bissonio Soto Samani Awa, c'est vrai. Et ça, pour la Matanga, il y a un grand artiste, une grande star, la star internationale. Au Bissonio Soto, il y a Kofi Olomide Quadra Koraman. C'est vrai, à Oukabouni, sa maman, na yego, et la Congo, ya maman, ami, à Koufaki, na Mboka, ya France. Alors, Sanoro, écoute, à qui moi, na yego, Kofi Olomide, ya Zaki, na Congo. Na moment, au Bisso, to Sanani Awa, Kofi Olomide, à Zana Mboka, France. Et déjà, comme les Maki Lomi, na pourquoi, autres, ya maman, ami, et déjà alors biso tosangani awa na bokasi ya mutu moko c'est vrai bamatanga eza par-ci par-là bamosusu baolela na bakasenda bamosusu baolela par-ci par-là et biso tosangani awa na bokasi ya mutu moko oyo il faut t'honorer il faut topesa considération na Congo ya Kadika Dima double poche Kadika Dima double poche avec beaucoup de respect, on peut dire ma beaucoup. C'est vrai, à mettre beaucoup de considération à Saint-Sibiso, à on a premier l'élo, l'espace naïe. Alors, si on a un instrument et ça, si on a un musicien, Basanani, à Oza, il y a Kadika Dima, double poche, Kadika Dima, bon, c'est vrai que lui, de la maman, Bissonio Sotoyebi, Kofi Olomide, c'est un grand artiste, que lui, est venu le moment, que lui, met à 7 et le moment. C'est vrai, par-ci, par-là, même dans la chaîne internet, et comme e-commerce. Par lui, matin, la maman, et comme e-commerce. Par là, peut-être que ça va complexer. Vous excusez-moi dans la rage, pourquoi? Parce que Kofi Olomide, c'est un grand artiste, c'est une grande star. Asa mounou na banse mondial mona biso ba stress to bina asepelisa biso. Alors moi mon souci ya kolela et mona ye ezate. Moi mon souci ya ko partager ma owa ezate ça na nzela ko sanga na boye. Ba musicien to na ba ba ye ba chanter Kofi Olomide ya za moyen moko. Weza ete tozo kabola ma wana biso le mona Kofi Olomide sila azali. Donc voilà. Et à un moment la Junior Fila Awa koyeba chante Kofi Olomide.
toyekolela mama mi na nzela ya bansembo oyo mwana ye Koffi Olomide. C'est vrai tosangani awa tozali na bakonzi oyo bayekolela bayekopartage na biso mawa ensemble do bakonzi baza awa présent. Nous saluons la présence de la continuation sur la présence. Merci beaucoup la présence de papa Nabiso Zachary. Merci beaucoup la papa Iposo Nangol. Merci beaucoup la grande artiste et comédien à sa présence. Et merci à Bino Père de la mission pour ça spécial après-midi à l'élo. Raison pour laquelle on est là Bino et Loco. Mais je vous remercie, merci pour votre présence, ça nous fait du bien vraiment. Bishop Angola Oud Maora, ingénieur Kilo Bravo, tu es partagé Maora et Longola Mandela Bishop Musicien Bazar. Merci pour ta présence. En tout cas, on sait qu'on a vu sur la foudre. On sait qu'on a vu sur le notamment une minute, la pire ici. Oui, il y a un vu sur l'artiste. Les gens ont monté les hauts corps, pour tout le monde, Simanaïti, n'a pas déjà chez pas dimanche à chaque vendredi. Donc, les lieux de dégâts à Marabouya-Mer. Pour que tu aies il faut honorer maman. Parce que Maïté dans un moment, il n'y a pas un peu de bazala à la minute chez le Koffi Olomide. Donc, les autres ça va pouvoir amener les arabes. En tant que ban et avancer la tête, donc ça t'a une minute d'élément pour la mère à Bichot, ça n'a pas bien. Donc, il moment une minute de silence, ça n'a pas bien. C'est bien, la poudre, pas de coussou. Merci, merci beaucoup. Bon solo. Ingénieur Léo, Chana, la bonne Mamaya, on passe à
kaka na matanga ya mama mi na ndenge ya bangola awa toza na États-Unis liboke parce que balobi mwana ya kabushkop mwana ya betu kangama bono te États-Unis bono iti bono moni yo awa to babengaka États-Unis tozomona liboke babi awa na kati ya shekadi katima bino na nsima ya matanga ya mama mi bozoteka liboke na bino en tout cas vraiment merci beaucoup pour pasenga micro na loba maboko tozoteka yango te kadi ma double poche alobi na ngaka États-Unis fo sepelisa bato na yambi mpona matanga mama mi yango totie maboko ofele totie maboko ofele eza ofele kolia ofele komela ofele taba mpe eza wana ya ofele oye so olingi liboke bapesi yo so olingi taba bapesi yo mpo double poche alobi fo bato basepela wana azalaki mama ntango nyonso koje pazola mama makambo esila mungu te yango mpe kadi mabe na nga États-Unis liboke wana fo bato basentir yango yango nasali mpo na peuple nyonso bakoya awa ok ezokende nde nini matanga yango ya mama mi mopa mokonzi akolanda ça se passe comme ça en tout cas matango vraiment lukuta mabe kadi maorganize matango vraiment na motema moko mpo nde atie boye atie neti sankase bato bamela ofele nasali mpe de maboke ba 50 maboke tabeza mobimba olia ofele en tout cas vraiment eke bien mais nga kote na ngai napesaka kofi courage kaka eza nzela biso nyonso epuis azalaki mama abana ebele aza mama oyo tosakana na ye mingi eza pele kaka tosengi ke kofi aza na courage kaka biso bana Luanda tosengi na ye ke nyonso oyo koleka na Luanda eza mpo na nini kadi moto asali yango. Merci beaucoup États-Unis liboke et je dis également merci na ba onyoso balingaka parce que tomoni présence ya beda chuchu na biso Enrique Diogo tomoni présence isusu ya bien na Mwanda babi toujours contre maître Mwanda et pourquoi pas Jenny Malenga babi ça se passe toujours comme ça tozo le laka mama mi
ma sincère condoléance. La famille Mobimba artistique, il y a papa Nabiso Kofi Olomide, Kwadakoraman. Toujours ensemble parce que papa qui, oh non, Kofi Olomide a dit, parce que papa, nous c'est comme quand on va de la route côté Katebiso à chez Kadika du côté Kaka, du lundi au dimanche à la journée. Donc, on est là parce que les artistes sont nés à Mboka, au CP, ça rappelle qu'ils sont en même Angola, Bandiengola et Cartonaka, il y a votre bakité. Parce que les artistes à Moudéné, au coup de maman, ils sont pas Angola, qui ont été à mon côté et les Kalines aperçus. Il y a Moana, Kadika Dima, afin qu'ils s'activent, il y a autant Matanga, il y a maman Ni Awa, il y a autant Solela. Merci d'avoir honoré ce matin, ils sont les là, et là, parce que la vie de l'Élan va honorer Solela. Donc, c'est la peine d'avoir honoré ce là. On va voir qui te rejoint. Nous avons mal au héros pour toi, là, la canne, nous avons pour la victoire, il y a la leader, la mission junior fila. À part pour la mission finale, nous n'avons pas pour faire l'idée. Donc, ce matin, sous autant d'oreilles, on a un peu profit. Junior fila, je vais faire pour la maman, pour faire l'idée. En place, merci la présence, ça va bien se voir la bosse là-bas. Le gars, nous avons papa là-bas. Ce n'est pas grave, on va continuer, ça va aller à la liposo na ngala na kotanga nani na kotika nani mongali masanga na moni mamene artiste comédien ya biso nyonso toza na Etioka toza na Sila Doré toza na Koko Waya toza na Sacré papa Zakiri base bele donc na bilo mingi abi kozaka kato continuer kolela mamani parce que bashusha kolela na mami sukolela skola lo nzembo après on tient en on a même interview pour la WhatsApp makambo na nena ngola chez Kadika qui m'a nulle part ailleurs et les kika a kitoko a donc soki awa osama ki kolela invité ce qu'on est pour contrôler la mamani chez Kadika de notre proche tozawa toujours ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ezali avec un sentiment de tristesse. Parce que nous avons perdu une personne spéciale. Maman Ami Azalaki Kaka, maman ya Kofi Olomide, c'était la maman de tout le monde. Vous le savez très bien que l'artiste musicien congolais, c'était la maman la plus chantée. Kofi Olomide a réussi à rendre hommage à maman Ami de son vivant. Et c'est ainsi que le Kola Komoana et Koma qui célèbre la République démocratique du Congo, pourquoi pas l'Afrique Mobimba, Bisopé Angola, le Kola, il y a eu des gens, les gars qui au sein du groupe, il y a quartier latin. Voilà, tous les gens la miette chez les invité spécial. Nous avons voulu, nous, les amis de la presse, ainsi que Kadika Dimaboket, de rendre hommage à notre maman Ami. Nous plairons notre maman et nous disons aussi un grand merci à cette grande dame, maman Ami, Bona Oyo Asali. Il nous a offert un grand dans la musique congolaise qui est monsieur Kofi Olomide qui nous a bercé depuis ma France à Bissoti, Sikolo, à Zokoka pour continuer pour offrir Bisso, musique à Malam. Un grand merci à ma surtout par réponse à l'invitation. Nous avons aussi, faudra les signaler, la présence d'un très grand parolier. Il y a Afrique Mobimba, Rodrigue Kadima, Oyo, Azalina Bisso, et quand moi je dis un grand merci pour la Banderona surtout Baye. C'est notre premier de la part de Niveau TV. Merci beaucoup. Aku
Doser s'il te plaît, doser. La monnaie, en tout cas, il y a mon aîné. Et c'est ma rapena, comme vous prenez job, comme l'eau, à Zawana, à oui, là, déjà ma rapport, parce qu'il y a des gens qui sont par rapport. C'était bien. Yaka yaka, narigayo, et bon, moi c'est ma haine, mais ouais, on s'en va. Solo
kaka interview na biso nde tozolela mama mi babi tozolela mama mi na pasi ya mbongo ya kata mboka oto bookaka mado kitoko o akanga mado kusu toza na ye awa babi toujours kikolo ne tombera jamais ye pa yaki ka kolela na biso mama mi po ye pa lela aza fan na mopao mokonzi bonnoiti bonnoiti oh shusha lumière bon toyei kokabola mawa pa kofi ndenge ezalaka kaka oyo akufi aza mama na biso yango toyei kokabola mawa ndenge ezalaka tokozanga te po totala tolela mopao na ndenge danger oyo mado kusu ndenge ezalaka kaka bongo ya eliasi mpenza ya original mpenza yeyo ya mingi kuta koloba kuta eza te bilongo bomona kaka mpona koloba baloba mingi te mingi mabe toyei kokabola nde mawa oyo nde akufi ya mama na biso ezalaka nde bongo babi lela na bato baolela sepela na bato baosepela eza vraimen bongo esalaki yo ndeni ntango oyokaki mopai mokonzi ayebi na kobungisa mama na ye ntango oyokaki sangwa mama mi atiki biso esalaki yo ndeni esalaki nga mabe makasi tamoni vraimen kofi nde modele azolelela moto mobali ngambe ndenge wana ndenge azotangisa bilama ya misu esala biso mpasi makasi yango mpe toyei kokabola mawana ye eplasi ye mpe azolela biso mpe toza wana yo kaka bakunga na ye nde ezolela mingi yango wana organisatrice ya kolela matanga oyo abiki atelaki bino ntaba liboki ofele nde boyoki babi sanka aza masanga mpona kolela toujours mama mi parce que babi bambaka ebele batie masanga na bango oyo bazoteka mais ye alobi bakoteka te bokomela ofele bokolia ofele mpona kolasaka capacité parce que aza double poche abi tokolela mama mi na nyonso na bofele atie musique ofele elle est là donc dans son nom babi je peux porter parole ça se passe comme ça mado kusu yo molobeli bongo mpenza o manda za boye kadima mutu na ngama ya tango bongo mpenza makambo ngo ndesa o mwasi aleki mobali na mbongo yeyo o asimbiki mbangu biloko bozomona kaka mingi olobeza te ebela ba respect pa na ye organise matanga yene mutu aganise pa matango bomona ya kofi ala kimbangu awa o nde biloko oyoka eza nde yeyo bongo babi kadima ya kadima bongo nde ezalaka nde boye babi ntango yosala yango ya kobombama te bimisa yango nde mpo bato bamona yango biso nde toza pa kadima yango oyo nde tozolela na bango kusu tosolaka moke na ye parce que aza organisatrice esalaki yo ndenge nini ntango oyokaki sango liwa ya mama mi ondima kota mbongo na opake na vraiment enjeu mpona koorganize dei oyo na ndenge ya kimbangu mpe opesa staff na mobimba bayeba na organiser ça te fait comment ouais eza juste kaka koyeba epuis kotala mama mi oyo azalaki mpona biso aza mama na biso nyonso tout voilà ntango akufi fo toluka tosala eloko moko boye mpona kolela ye yango namonaki na staff na nga bato sepelaki tosala eloko moko jour ya kolela ou soit kokunda mama mi tosala quelque chose mpona ye nde tosalaki yango juste kaka mpo biso nyonso tolela mama mi voilà maintenant bandeko nyonso yo mpe bandeko no mosusu oyo bosalaka mosala moko bango nyonso basalisali bamatanga mais tomoni ka matanga ya kadima yango nde esali cheu bato batondi ebele pourquoi esalaki yo ndeni ntango osala fiche bato mpe bandimi koya na kati ya bon eza ka juste toyebi vraiment masolo yango toyebi nde ekendaka contrôle toujours mosala ezosalama bato ifo baya kaka mpo jete baoya ifo baya Bayepe. Oui. Merci beaucoup Kati et koloba un mot na Kofi Olomide o atiki o mama na biso atiki mama mi sika zalia zo lela vraiment na passe na motema tanga moni yo organisatrice o akanisi pena ozo lela ensemble na bango o koloba nini pa ya artiste la biso juste na okoba pa ya Kofi mes condoléances et puis ezanzela biso nya surtout lelo mama ke lebe ekozala ngato ekozala yeto ekozala yo juste to uta mabele to kozonga mabele azwa kimia nayebi ke avec Dieu peuple. Merci beaucoup.
tozolela oyo azalaki koko na biso tozolela oyo azalaki nyonso mpo na biso oyo azalaki mpe nyonso mpo na mopao mokonzi biso en Angola tozolela précisement na kati ya Luanda toza na papa chéri ye mpe kaka kolela kaka na biso mpa okati sango ya matanga oyo abino tellement ngola eleli mama mi nga mpe papa chéri fo nazala bonne nuit papa chéri bonne nuit Choucha lumière du monde lumière d'Angola tomoni présence no ana kati ya matanga epai wapi kadi mabomisaki abitolela toujours mama na biso mama mi présence no awa et matanga ezoleka ndenge nini vraiment premièrement na remercier na yo na ndongo ndimi kopesanga liloba et puis deuxièmement na remercier kadi mabokete double poche donc très fort raisonner ki amona afaka te loin des ya kolala teme kutana occasion matanga ya mami veramba fe na biso aza mitise mo Congo lingaka mingi totikala na vie moko na mukolo donc c'est que tosala mamango mais vraiment toleka kitoko makasi donc tulobano eza nini pa Koffi Olomide oyo abungisi mama na ye artiste lokola yo mpe artiste nini mpenza okoki koloba bon verambo parmi biso nga aza parmi baartiste comédien na souhaité mes condoléances na partie so bacomédien artiste comédien d'Angola donc vraiment verambo Fox Nzamba Sungayo zanzia na biso nyonso yene mopesi pe mozwi donc courage siko zali oza verambo tiraka verambo donc ebela be condoléances opesi yo mais verambo Fox toyebi ke sala rapasi oyo akufilaka mta koyeba ngo on a kufila ta koyeba te c'est ça. Merci beaucoup Lydia papa chéri on est là vraiment na présentateur ya soirée lelo topé tolobi oyo topesaki makambo matanga ezaki na maboko na ye babenge pe toujours Koffi Olomide ya artiste comédien en Angola Koffi Olomide ya artiste comédien ici en Angola Koffi na bango pe na kombo ya Marius Nkosi Torobenga Bena Marius Nkosi Azali Koffi Olomide ya comédien bonne nuit Marius Nkosi bonne nuit Choucha lumière anti-stress dans son nom Angola ultima hora Genève Trido Bravo donc ça se passe comme ça chez nous, il ne faut pas comprendre. En tant que présentateur, Yomoni Matango Zole Kandoni. En tout cas, Matango est superposé, même Kwazakoraman, la vitrine de la musique congolaise, la vitrine de la musique africaine. On s'est dessus parce que tu es la Koko, donc il faut honorer Ndengwana. Donc ça fait mal. Kobungisa papa, ton maman. Bato bakufela babinde passion la raison pour laquelle aza une grande star moyen mususu yo lelela mama mieza te photo lena bandengo ya tozana ba junior fila tona bimina nda na bisi manase bokonga na bi na kelele longo na Koffi Olomide na bisi vie Pablo Kin na bisi vie balela ka boy. Voilà, ça se passe comme ça chez nous. Merci beaucoup, merci. Okolo Banina Kadima, Oyo Andimo Pesa Espace Nae, Ache Masangane, Bateki Masanga, Bazoteka Meya, le bi Ache Masango Fele, Ache Kolio Fele, Karapona Mamami, intérêt Naezani pour les présentateurs. Donc, ça dit un coup de chapeau et pas Kadima Bokete, double poche. Yena Benge selon mon cœur, c'est-à-dire, intérêt Naezara, ya Mawa, ya Bolingwa, ça on a battu. Au moins, ils ont vendu batu bien, bolamwe lana, bolamwe futaka. Alors, je l'ai automatisé ma sango fele. Tolé là vraiment, maman ami, maman a Koffi Olomide. En tout cas, Kadika di Manzamba bat, il y a la bombe, toi, tu as boy. Toi, pour ça, tu as boy. Ça a vraiment belé. Donc, je salue Lumière Pro. Il y a anti-stress, il y a Choucha Lumière. Donc, États-Unis, maman, ma boque, en tout cas, tous ensemble, tolé là ensemble, vraiment. Merci beaucoup. Merci. Merci Marius, merci de continuer toujours qu'on est là, menacé beaucoup, ma biso a to solela, kaka ndenge zalaka to leli mama mi, bomoni bino boko kolela, to leli Angola penza. Sabine tout à l'heure là, de Miette Cheke, on est là avec elle, bonne nuit, bonne nuit, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, photo bonne lingala. Bonsoir. Présence ya matanga oto kansaki pona kolela toujours maman mi bazaki maman oya bino parce que kana lo ba maman na yo ozalaki moko ya ba danseuse ya mopa au konti impressionné ko zala nini pona matanga vraiment na mone wala za maman langa te mais aza koko nanga mes condoléances na famille ya Gwepa na famille ya papa nanga Koffi Olomide ngape oya kufia na za koko nanga c'est pas ma maman. C'est Koffi qui est mon père. Et alors, maman mi aza koko nangai. Maintenant, pour le message, il n'est pas mon conti en tant que ton père. Vraiment,
na moi nde naloba te po vraiment na Luanda Kofi azalaka aimé bato bakosa bato Kofi aza aimé te aza vraiment aimé partout au baba oyo nyonso eza na bakombo na boka oyo basali matanga neti apa Kadi Kadima asali matanga pa Junior asali matanga pa Dora pa Tata Kibokolo na Maman Monique na Komama Nicole donc Paul Kidulu pas de belé penza a bokosanga bolinga président na bisoté bolinga kae o sali matanga partout donc de partager mawa donc ngala moi pende na kokolo baté vraiment condoléances makasi on les a famille nanga famille ya kwepa vraiment premier jour on les a qui les trois bon ngala bota mapena na moi na bota ma le 18 octobre vraiment ton na kene pe matanga moko ta bande ko mususu ba esinga mieti bokufeli ba to kufeli nani hotel na feste nga bimbi ngo na zokota te po ba ibenga téléphone non maman mi a kufi vraiment j'étais déçu vraiment catégoriquement et puis tongo ba chenga ba laksinga photo na moni papa na nga Kofi olomide ndenga zolela vraiment na ebi na ko expliquer te ça m'a dérangé. Non, à part, avant on a déjà moi on a souri à Savané, bakutana vendredi, maman koufé semaine et landaki. Mais à date au sol la raté to komanaka. Mais azwaka courage, famille a bomba ya Rita, maman Rifine, Thierry Sylvie D, maman Yaline, maman Lia, oyazona koma moi na ngai. Donc mes condoléances à la famille, mon maya Johnny Ko, ya Doudou vraiment aux années à Luanda. Il fallait m'attendre à la panaïe, mais comme président Benaki qui chasse pour bazala Johnny, il y a un qui a même m'attendre à l'équipe Kaboye. Mais de toute façon, ce qu'il y a eu, ça m'attend à Kananga Palin. Merci beaucoup, Miakcheke. Ah, bon, non, ça non la famille Nangai. Famille quartier latin mobimba on a vu voir jour tu na papa mambote na binotu ba mazina ba fifi ba Rita ba nono ba diama ba Claudine AC Milan Yuyu Chivundu ba yana ba Sam Chitu ba Modogo ba Suzuki en fait ba yana tout na baleki na pe na quartier FIFA Makengo babi na casquette de Bourakou matanga pende eza kuna nde ya makasi na ba famille na to ba musicien donc na pesi bino to ba mbote ko soutenir viete na suka o bena biso to ati na suka nga pe na bota ma le 18 dimanche donc moi na sala senta des athées na boya ki pona kufeli donc na rosala ngo dimanche wana le 25 à ne pas manquer. Ouais, bah hier numéro on a changé numéro 933 65 62 26 933 65 67 65 62 26 et alors na pespe mbote mi na Kadi Kadima na ndenga pesi opportunité oyo ya royambal biso à quartier latin donc matin on peut faciliter zo continuer dans ce qui est dans sous les qui n'a plus de poulet parce que bête à quartier latin et puis tu as vraiment la Monique à ce soir quoi. Merci beaucoup Miakcheke. Ça se passe toujours comme ça dans le baki déjà. Toujours les la kaka, les longs. On est toujours de cœur avec toi. Na bateau bazolela, tolela bateau. Dès que biso to kufe faut tolela makaz. On monte long elingani. Donc c'est que Kofi a quelqu'un a pesoa. Bakosa biso balinga ke taza aimé. Aza vraiment bien aimé. Sali mon président. Joachimia. Nzamba lola peso kimia posa abu wana za maman chérie na yo soit vraiment kimia nyoso ya makambo. Merci beaucoup Miakcheke, merci. Donc mingi on le bezate bali batolela kakana bato bazolela na sebe tenande na moni bino lelo toleli na bino donc bino bobeli biso toza pe na ba place ebele ko les accords pour Mao, mais un mot na ko se pesa ko be mona sebi ko na pe sabino makabo ko
En tout cas, il y a rien qui a le bien moqué. À ça, la personne a fait sa vie dans ma caméra. Parce que quand on est passé à la danse, donc, il faut commencer pour beaucoup de choses à se faire. Pour aller là. Hey!
Yeah.
bapelisa bibele ya mwana akenda bapoto amata bavion kaka badanse donc bikuta kobati atambola trop donc aza grande danseuse ya mbongo ndenge bakogomela biso bana quartier latin esengeli kaka mpo bamiesa azala en tout cas yaya bingoloba eza te na ce film mais nayebi ke tokobengana tokosolola parce que ngai naza mwana ya shusha papa ya shusha leki ya shusha yeye ya shusha nyonso ya ngai ezala ya shusha sinibe tokosolola tokos bravo ingénieur bon en tout cas on va pour la scène ngai en tout cas merci vraiment. Merci Bolandi Binomo interview, Bolandi toujours musique. Donc ça se passe ici chez Katika Tima. Pour quitter Balobi, la fille du moment, Babi, et un moment naïf vraiment, et Sengel vraiment, tu as toujours frère et pas Kadi, que soit initiative via Boye, Alobi tous les la maman, ce n'est pas donné à n'importe qui, parce que Baba Rezebele, Batabambo, Obe Bazana Bango, Bazuma Kamango, Baletici et Kéinango, mais Kadia Lobi Teto les Lapenda, à Tematos, à Tebarnae, à Sali Makamo, Sala, Bonamatanga, et les gars, Kitoko Boye, Bolandi Binomo mission, et merci Ming également, ingénieur, bravo. C'est également à Boss Brother, et pourquoi pas Jubo Mouzombo, Mona Bazombo, et Jubo Boya Vita, mon boss à moi, aux autres petit non, nous sommes là, boss Jubo Boya Vita, aux autres camarades, nous sommes toujours ensemble, et on a présenté ma saison qu'on est dans la famille Mobimba, il y a Carlos, on a passé ma DJ Nyoso, Balinga, Choucha Lumière d'Angola, DJ Pavel, 520 gigas, et DJ Bandera, et je souhaite encore joyeux anniversaire à DJ Champagne, Babi Motopamba, toujours dans Catalouane, Babi Bissot de Rosala, soirée Lacoste, ça se passe comme ça. On a passé Bambo Teming dans Laurent, Babi Laurent Tozane, Awawa, donc Bambo Tebela toi, Bambo Tenaba, on est sur les Nabiso et Longo, Pessi Passi, Nabiso, Tozala qui ensemble, ça fait mal les actes douleurs, maman a son niveau à Poto, Bambo Tebele Bele, Nadi Garabine, pourquoi pas Manassé Bokonga, Papa Mamsi, Joulusma, Napesio Bambo Tebele, et Napesio sous Bambo Tena Pablo King, Pablo King, Babi Motomoko Malam, Choucha Lumière, Napesio Bambo Te, et si quand on a besoin de la Kaka, Badjo, Toza Mister Badjo, là-bas, on se fait dans la Barthez, Toza toujours ensemble, merci, à la prochaine, on est ensemble, merci aussi.